Nous attendons les élections ce 20 décembre 2023. Je vous salue. Je salue toutes ces personnes qui ont l'habitude de commenter, qui ont l'habitude de partager nos vidéos partout où vous êtes sur Africa Diversité Télévision. Moi, je suis votre humble serviteur Songanzila Kagrave. Nous vous disons merci partout où vous vous retrouvez. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, c'est la 6e journée depuis que la campagne électorale a débuté ici chez nous en République démocratique du Congo. Tout a démarré au stade de martyre par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était en présence de plusieurs militants de l'IDPS, parti au pouvoir, et aussi le militant de l'MLC, le militant de l'INC, les militants d'autres partis politiques que nous connaissons très bien, alliés à l'Union sacrée ou alliés à l'IDPS. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici pour vous faire vivre l'ambiance. Peut-être il y a de ceux-là qui ne sont pas sur les réseaux sociaux pour voir tout ce qui se passe, mais nous faisons quand même un effort de chercher quand même les informations fiables dans des sites fiables avec deux politiciens que nous connaissons très bien, sans pour autant passer sur deux gens qui sont en train de nous distraire. Quant à nous, nous nous sommes engagés de pouvoir vous faire vivre cette ambiance jusqu'au jour des élections parce que nous ferons quand même un effort d'être sur terrain. Et quant à ça, nous demandons à toutes ces personnes qui nous suivent dans des provinces, même en Europe aussi, si vous voulez collaborer avec nous en termes des informations, nous sommes très ouverts. Un numéro qui est affiché, c'est le nôtre. Veuillez nous écrire, on va répondre rapidement. Surtout, on va travailler en collaboration dans les soucis de pouvoir servir notre peuple. Moi, j'aime les Congos. Je sais que tu aimes aussi les Congos. Ayons l'habitude de partager les vraies informations. Il y a une mise au point que l'on doit faire. Nous nous sommes dit, dès le début de cette émission, avant de démarrer, nous avions dit que nous sommes déterminés à pouvoir accompagner les Congos. Nous, on parle du Congo. On ne parle pas des individus, parce que les individus passeront. Mais le Congo va rester. On en a marre de suivre ces gens qui ont besoin de faire circuler les fausses informations. Ceux qui se complètent sur la liste des ennemis de la République. Quand vous véhiculez des fausses informations sur le Congo, sachez-le très bien que vous êtes un ennemi de la République. Vous ne combattez pas la personne sur qui vous êtes en train de créer des fausses informations, mais vous combattez bien sûr le Congo. Chers patriotes, partout où vous êtes, aimons ce pays. Mboka oyo ezana nyonso. Nous n'avons même pas besoin de pouvoir envier les autres. On n'a même pas besoin d'aller vivre ailleurs. Mais dans ces pays, vous pouviez faire de grandes choses, réussir à de grands projets. C'est juste une question de temps. Je vais juste vous faire réfléchir un tout petit peu. Regardons d'où nous étions et regardons d'où nous sommes aujourd'hui. Le président de la République, l'actuel président ou le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'avait dit, nous avions le choix où nous consolidons les acquis que nous avons aujourd'hui ou carrément on redémarre à zéro. C'est-à-dire quoi? On détruit tout ce qu'on avait déjà construit. C'est ce que ça veut dire. Peut-être qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas. Au monument mouké otozui, moi bonsomi à mouké toi nango. Moi, qui m'a à 2% toi nango. Moi, espoir, il y a Kobonga ya Congo à 0,1. Ou bien, te protéger en malamu, te garder en malamu, te kengele en malamu. Et ça, pour na lobito bakisa mususu, ou carrément, te longo lignon sotozong apena 0,00. Nani o azana posa azonga sima. Mais les lots congolais, on va juste vous expliquer que dans nos actes que nous sommes en train de poser matin, midi, soir, ezola kisabiso ke tolingi tozonga à zéro. Mais na maloba na biso, o biso to oloba, eza mususu. Mais misala to sala, eza misusu. C'est-à-dire congolais to oloba des langages au même moment. Tozo loba eloko mususu, to sala eloko mususu.
peut-être à l'icolo makasi. Je vais encore descendre ou je vais encore expliquer pour la meilleure compréhension. Patriote à solo solo, tout le monde mboka solo solo, alingaka nanu mboka na ye. C'est comme dans une famille. Certes, nous avons des divergences. Eza entre biso na biso. Parce que, et si kabatu bazali, moi, mikakatano ezanga raté. Il y a toujours des problèmes, il y en aura toujours. Même dans un couple. Divergence ezala kaka. Moi, ça l'obité, tokende 11h, mon bali pas l'obité, moi je préfère que non, tokende 17h. Jusqu'à ce que bokoyokana, bokutana. Mais les lots, il y a maintenant un grand nombre de patriotes oyo, bazipi bango, bamona, lumière miete, tout bamona, clarté te, bamona, lumière te, ba comprendre te, makamoya ndengenin. C'est pour cela que biso nous sommes déterminés. Il y a même des gens qui nous ont insultés pour dire que non, Boyebita Moussouko s'exprimer en français était comme les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la communication, c'est un peu différent dans le lenge bisoto to vanda kana banda kuna bisoto zo kanisa. Chaque émission est un cahier de charges nango. Ils ont un objectif poursuivi. Pour nani to sale émission oyo, to sale émission oyo pour na boye, pour na boye, pour na boye, pour na boye. Biso, nous n'avons pas besoin de parler seulement pour parler, mais nous avions besoin de faire passer le message. Et par rapport à nos messages, message moko eza principal eza ya ko faire éveiller ba peuple congolais. Donc l'éveil patriotique. Ceux qui ba o balandaka biso mingi mingi boko sentir que non, nous martelons plus sur ça. Congolais, il faut fongola misu. Parce que quand vous regardez sur les réseaux sociaux, la plupart de nos pages, oyo to s'abonna, oyo to karaba information lokuta, oyo les karaba diffamation, ba injure ainsi de suite, ce sont le page ya bapaya, ya banguna, ya RDC. Ndebo mona même na campagne électorale awa ukomona ke bandeko na biso ya Rwanda mingi na ba page wana obino boyebi wana bandeko na biso mingi mingi ba soutenir candidat numéro 3. Donc ezola ki sabino déjà nde mingi mingi bokomona ke makambo ezo sala pona lokumu ya mboka. C'est quoi 25 na biso na 24 na biso bazo critiquant ouais pas candidat numéro 3 mais les le so na masisi c'est quoi numéro 24 c'est quoi 24 na 25 wana et salirage et bomeli biso banguna ya RDC. Mais bozo mona teke donc il faut to comment na ko comprendre makambo. Bakena kisangani kuna botala ne na olo babo botala simananga bo mona image o bango bakosi biso kende yango. Na Kisangani balakisi biso full. Na Goma balakisi biso full. Mais ndenge pe botala simananga bo mona ke ba vraie image ezwami na drone likolo yangwana. Na Goma stade wana ezaki nango vide. Eza même pas le quoi stade Tata Raphaël na bisoté, mais ezaki vide. Maintenant on pesa toujours matondo mingi. Longo nya mingi na bandeko nanga Kisangani bana Goma bana Kindu. Longo nya mingi pas se bo comprendre. Kama mtu anamipatia franga inafa kula ile franga sans problème, sans regret. Parce que ni franga ya chier. Nous sommes des Congolais. Tu n'as mérité de tukule ile franga sans problème, il n'y a personne qui va vous interroger. Kama mtu mwingine anamipatia franga, mukule tu ile franga calmement sans problème. Hapana ogopa. Hakuna mwenye atafanya kitu. Hein? Parce que ile yote franga nye balikamata ni franga ya kijamhuri ya Congo. Bale bote balitumika bote bale Katumbi a été alikuwa gouverneur. Alifanya kitu gani? Mujulize? Katumbi alikuwa gouverneur, alifanya kitu gani? Nanu na Katanga parce qu'elle gérait Katanga pendant plus de 10 ans. Elle gérait Katanga. Alifanya kitu gani? Akafanya hata kitu moja. Ndio avantage ya mwe Katangi. Sasa leo ule mtu ndio mwenye atakaye kuniambia sema non mimi tafanya hivi. Pale ulikuwa gouverneur ufanya kitu gani? Akufanya kitu. Donc unazania tu sema non leo ndio tutakupatia ingine mandat. Non. Ba toto yote à Grand Katanga. Tukwe tu nyuma chef de l'État. Numéro 20. Numéro 20 c'est tout moya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il n'a pas tout me soutenir parce que c'est quelqu'un qui a de la vision. Batunyo sona baoya baoye biso ba makambu o balobi boye basali boye bakenda ki boye bazonga ki boye mais ozo penser réalité za mususu
Ozo prétendre que ça lango réalité za mususu. Yango nde na ko interpeller bande ko nanga tout ba congolais. Et si kanyon surtout bozali bola ki sa solidarité. Bola ki sa solidarité si kanyon surtout chef de l'état koya. Bola ki sa que non boko pese deuxième mandat pour bongise la biso mboka na biso. Ba o balingi ba ko na 2028 et na ngopeli kamute. Na yango à travers cette ambiance, à travers cette émission d'aujourd'hui, toujours dans le cadre d'évolution, il y a campagne électorale, na côté la bino boyo ka message moko oyo ndeko José Makila Soumanda oyo toyebi azala ministre, azala PCA, azala boye. José Makila, est-ce que lelo kokyo kende na onatra akoki kokenda akoki kozwa courage leo koma na onatra atala bandeko yo bazaki na onatra à l'époque bao baza lelo ba retraité on atala bango bona ilongi ayebisa bango eloko tala lelo ndenge onatra ekomi avec le DG Martin Lukusa bato bazo bongisa ngwana bazo bundisa bango ndena osenga toujours na ba congolais partout bozali bo fongola misu bakosa bisote. Et ça la il y a service de renseignement. Il faut botter les mains. Botter les mains. La bateau pour Namboka. C'est parti d'abord les images de José Makila Soumanda. On va se retrouver tout juste après. Est-ce que d'abord vous respectez Bino? Azo respecté bino bo tema wana yigba bokena aéroport ko bina ka yigba lokola bazoba boye likambo nini oyo bandeko likambo nini oyo boko binela moto oyo a jamais apesa bino considération aya ata mukolo moko kotala bino pendant 5 ans ya mandat après bino oui etumbezalaki na est ezali soni parce que moto azwi pouvoir ezali moto tozalaki na opposition pe ayebi ngai malamu Aebinga malamu zate ke o aebinga para entremise ya moto non aebinga bien pe totonga pouvoir o ya Kabila ezala ye ezala ngai epa ya mindele ezala na Belgique ezala wapi totonga yango mais lelo yo aye kozwa azosala oyo ezala kate ezana soni d'abord même soni na biso moko ba otozali na ye na opposition na soni likabambo na rambo na zo ebisabino ezambongo ebele oyo beau-frère na ye kibasa ye na kibasa balei ezate ko kibasa ye moko non ya kibasa na Tshilombo balei mbongo wana ya ram ya pauvre ba mama na biso wana suko za na téléphone na maboko ye ba ke Tshilombo alia mbongo na yo ya ram d'abord soki totali entre Tshilombo na Kabila est même plus démocrate que Tshilombo. Il va te dire Tshilombo quand tu boloko ya pamba na ba journaliste. Yebi motu wana na lokuta na ba promesse. Botu na na nuye université ba ga osa na mbandaka bato ba kesu poto otanga te. Botu na ete so ata salango. Boni bokola muka na pongi te boye bande konangai. Homme politique français moko komo na Charles Pasqua lo baboye. La promesse électorale n'engage que ceux qui l'écoutent et ceux qui le suivent. Donc motu akoya ko konta na promesse électorale soko ndimi yango eza bozoba na yo eza bozoba po akosala yango te gratuité d'enseignement ezali échec monumental et d'ailleurs bakokanga Tshilombo akota boloko mpona eloko wana parce que oza na possibilité wana te okosala makambo ya boye te ça c'est sacrifier les enfants ya mboka kosacrifier avenir mobimba ya mboka bokokende mosika na lancement ya maternité mais bokende nanu na gratuité ya soins de santé parce que moto abotaka mbala moko na mbula moko to 2 ans. Mais Moutabela a kokobela tous les jours. Pour qu'il y ait la gratuité à santé, gratuité à blague wana. Si l'on voit qu'il y a blague wana. Pour ça, 100 jours, le soukawa, puis mbongo, ebele, mbongo, bazwa, na banque centrale. Et écoute, réserve à change. Et souka, wapi. Pour ça, 100 jours. Et souka, wapi. Bon, tout naye, nous avons kangabino, nous avons kangabino te. Voilà. Boyoki message au Malam Mingi. Est-ce que Ndeko José Makila Soumanda akoki penza na rana ye ndenga za grand ndenga lobi ke baye bien ndenge boye akoki kozala na courage le kolobela ba congolais qui est fier il y a parcours politique na ye José Makila je précise bien est-ce que akoki kozala penza na courage kolobela na ba congolais que non nga je vais faire ça
Au télémissa Joseph Kabila bo télémi boye yo na mona ta on atala na photo wana na mona mwana mboka olenga nkoi. Baya koko télé bozo expliquer ba projet belé. Mais ti lelo to mona lo côté. Lelo idée ya bino bato PPRD, bato FCC PPRD. Je ne sais pas CNDP ainsi de suite, tu sais que kuna M23 bino tout bato wana ya ba mouvement wana. Makambo nyo surtout bolaka biso to mona ngote. Et vous avez même du mal na ba fief na bino lelo, na ba fief na bino bandimaka su bino te. Yango il faut tout tika na ba net na ba mboka net na ba Équateur, il y a deux leaders d'opinion, des vrais leaders d'opinion. Yango de to otala net ba jeune oyo bazo ya mikolo bazana makambo oyo ke non, ya ko bongisa mboka. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'excellence Guy Londo Mboyo, qui d'ailleurs regarde le travail qu'il est en train de battre à l'Équateur. Avec le membre de son parti politique, Bazoko se réunir, Bazoko sa mobilisation pour arriver à chef de l'État. Bana Chamba oye! Bana Fatimeta oye! Naye libino sango ya kitoko, sango ya lobiko. Naye koyebisa na bino, na mikolo ezali koya kaka na poso oyo, tozali koyamba mopaya monene papa ya bana nyonso ya union sacré bana na bino nyonso bao bazalaka na union sacré o boyebi papa na bango nyonso azali konyata makolo na ye awa boyebi koma papa ngo akokoma awa na cadre ya campagne électorale mpona aya kosenga na bana ya Tshwapa à renouveler confiance Moussous. Comme on a j'ai cité très respectueusement son Excellence Félix Azali candidat Nabiso Azali Koya dans ma belé à Tshwapa. Azali candidat président de la République. Numéro nae, boyebi yango? Numéro 20. Okanga numéro wana malamu. Wende mokolo ya le 20 décembre. Biso nyonso. Bana ya Mokoto. Bana ya Befale. Bana ya Jolu. Bana ya Bokungu. Bana ya Ikela. Bana ya Bwende. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Équateur. Dans le même moment, on a Excellence Guy Londo Mboyo a la mobilisation. Dans le même moment, on a bino besoin d'intoxiquer la population pour que la bangote. Tala moté mamabe andenge wana. José Makila Soumanda. Est-ce que les lots yopena na parcours politique na yo au cause de la mesure ya koyebisa biso nini ozo sala? Non, mais il faut laisser du temps à Batuloko Bagi Londo Mboyo. Parce que ce sont des jeunes qui ont envie de voir les choses changer. Bah, continue d'expliquer à chef de l'État qui a besoin de voir que les Congos se développent. Lorsqu'on parle du Congo, on n'exclut pas la province Moko. Toutes nos provinces, elles incluent na Kati. Ozala na Utuele, ozala na Bazuele, ozala na Olomami, ozala je ne sais pas moi na Kasai, ozala na Katanga, ozala wapi, ozala na kati ya Congo. Il faut que Congo se développer. Ya onde na kosenga na bandeko na nga nyonso tout ya partout. Bo s'abonner massivement na chaîne YouTube Oyo, bo s'abonner massivement na TikTok na biso, bo s'abonner massivement na page na biso Congo Info. Pour na bao balingi. Parce que tozali déterminé pour nous démonter Bakabal. Toutes ces personnes qui ont envie de voir que Congo était le Messie Moko, ils seront confondus. Tala bangonyo surtout. Au lieu de battre campagne, bameka ko convaincre la population pour à consommer projet de société na bango, ezaka komba Félix. Félix a salité, Félix a sali beauté, Félix a sali beauté. Par contre, bossa l'ende promotion. Par contre, bossa les propagande. Par contre, bossa ndeke misala na sala qui sur terrain batu batala. Mais les loyo bandeko na ngai. Êtes-vous sûr que ba candidat otoyebi malamu ke
baza ya bapaya. Est-ce que tu as voté bango? Tout le monde a mokonza mboka azo circuler na mwasi na pembeni maman na biso maman Denise Nyakeru baza pembeni maman zo accompagner na front wapi numéro 3 wapi molonga minaye pour un moment oyo il faut l'accompagner na molonga minayo future première dame tout le monde a mais si koyo ah politique non politique est un monde moko na habité. C'est-à-dire muto ayebi malamu ke oyo eza bleu mais alinga yebisa biso ke eza noir. Na yango bandeko nanga partout bozali. Bato wana tango baoya na bambongo na bango bolia. Bato wana tango baoya bakosa bino ke ba polo bozwa yango mais bo voter bango ti. Pona ni na olo baboyi. Lelo tozo réclamer biloko ebele. O basali biso banzela te. O basali biso boete, o balukeli biso misala te, o basali boete. Makambu nyonso tozo réclamer on a c'est quand est-ce que tozo zo conscience ya ko kende ko voter bakonzi oyo bakozala na motema ya koyoka oyo biso tolobi. Par exemple, boke ko voter un candidat député oyo nan qui n'a pas l'art de convaincre. Quelqu'un qui ne sait même pas parler. Vous attendez à quoi? Ceux qui n'ont pas de place dans le bakeno, vous comprenez. Congolais, tu as le bélo comme sous, mais tu as le comme sous. Ceux qui ont voté, tu as voté pour un membre de la famille. Ceux qui ont voté Moutou pour un beau-frère nayo. Ceux qui ont voté Moutou pour un Moutou, ah, na voté na nga kaka. Ko senga et l'autre côté, ko déclarer l'autre côté. Parce que dans le moment yango ba pesi biso choix. To kende ko pona bande kwa bien. To pona ba député national là bien. Ba député na niveau provincial, il y a bien. To pona lisusu ba conseiller communaux, il y a malamu po bangonde ba ko gérer ba entité na biso tozo vendre. Biso to na ba community. Biso tout, toi na ba province. Biso tout, toi na niveau national, Congo, Mobimba. Parce que nous sommes là députés ici, je vais rappeler, et Zali Koya côté la biso va ponter, toi Zali Koya ko bongisa biso banzelate. Nous sommes là députés, Ezako Kelami Beko, peko contrôler gouvernement, bateau bazo gérer. Parce que toi quartier na biso, parce que ça grand frère na biso, non. Le Congo ne changera pas avec cette façon de voir les choses. J'ose croire que c'est ce qu'on a fait depuis. Et même biso wapi. Tu continues à rouler là. Ah, les lotos, le banin. Mais ça les a été. Oh, bah, ça la beauté, bah, ça la beauté. Maintenant, c'est le moment que tout le mangana yo, tout ça la choix ya malamu, tout voter ba député malamu, oh, bah, ko la mi be ko protéger ngana yo pa yo zali et pas yo salaka. Ko voter mutuka ka pona ko voter te po apeswe logo, po bengyo ke no yaka o me la potopoto, po bengyo ke no yaka o la tapolo nanga apeswe $10. Non. Muto nanu ayebi nanu mibeko nanu ndenge zalelaka te akovote na mobeko ndenge nini muto nanu a contrôler te muto ayebi ayekoli ko contrôler te comment ko kende ko contrôler ba DG comment ko contrôler ba ministre oyo bazana ba ministère oyo etali mboka na biso que l'on se pose des bonnes questions bande konanga partout bozaleli on doit prendre à se poser des bonnes questions. Parce que si on va s'hasarder, tu vas continuer quand on a pleurniché, tu vas pleurnicher. Parce que le gouvernement, il y a un projet. Le gouvernement, il y a un projet. Mais ceux qui sont députés, ou qui sont incompétents, qui sont banda, tout ce qui sont députés, tant que l'on a nommé comme ministre, parce qu'il va travailler avec bateau et dans le Parlement. Surtout partout bozaleli congolais fongola miso pa nyonso zaleli tola la sous pongité ba fingi biso mingi ba tongi biso mingi. Et cette fois-ci je vais vous présenter quelqu'un bateau costaud bateau ata lelo ata lobby qui peuvent bien gérer cette ville de Kinshasa parce que c'est un poids lourd. En tout cas sans parler, sans faire beaucoup de commentaires, nako la Kisabino Bilili oyo ndenge nini bayambaki candidat oyo monsieur Toubajika donc Mike Toubajika donc totala ndenge nini ayambamaki na fief électoral naye awa nakalamu donc c'était du awa
Tout le monde a déjà que Moutoua Boye, ceux qui a l'équipe. Déjà, tant que na niveau provincial, tu es à 221. Numéro 221. Mike Toubajika. Donc, avec le temps d'ailleurs, on aura aussi sur ce plateau, il va pouvoir nous expliquer son projet de société. C'est parti en image. Papa Maloba, je pense, après vos Maloba, milité, à la vie parole, on a, au Père Sabino, conscience, au Père Sabino, les sons oraux, comme ça, la Maloba, au solo la chaque samedi. La bonne raison de l'année, Papa Mité, au l'oignon sur le bazar, Papa Zakaï, na avenue Pamou, Bissa, de la chaque samedi, par maman fidèle, par maman, par contre, on a mité, Manabambo. Merci beaucoup. Papa, à vous la parole. Avant, évité en 2018, on a émis le bâti Gabiso. Donc, nous avons le bâti Badios sur Bayeminaï. Là, vous peut-être voyez Bakinaï, Akina, Bébé, Bayeminaï, bâti Gabiso. D'abord, nous avons aujourd'hui présenté Naï, Nali, moi, IDPS. IDPS et Salami n'a mis sur Nangaï en 1982. Si les lots n'ont pas IDPS, Congo n'a pas imité Kabasele Toubajika. Nazali, moi, na Bousou Melo, Nama Tongé, donc, Naïbi Kaouka est une proche Nangaï. Naïbi Yolo est une proche Nangaï. Nanaba Ninga Ebele, Nabeta Bambobale, Tosala Basamu, Ebele. L'air que là, c'est Silingaï, Humanité, à Kangiba Université, Awa, à Kene la Poto Otanga. La fin de la Poto, mais la Tigay Bakamba Partité. Aïka communauté n'a pas dû à Bisso, Ti, n'a pas dit, la communauté représentant à IDPS France pendant 5 ans. Pendant 5 ans, la communauté dit de l'eau n'a pas passé, n'a pas trouvé mais le roi n'a pas n'a travaillé, n'a pas Tshisekedi, Boula Namboula. La présidente Fachi, Boula Namboula. Et pas union surtout, pour le monde à passeport de Kaï. La rose à la président Fachi, Tona Papa, c'était au salut Libé, au presse le monde entier. La président Azali de l'eau, président Fachi. Les restes, c'est marrant, on dit, à hospiter Bisso, à hospiter Bino Pito, les Nations Unies, la Reine Bango. Les lots, en 2018,
président Fachi a gagné l'élection de Boyebi. Mais azalaki na mikakatano ebele ya kodirige mboka. Yango wana biso bato toa pembeni na ye tolobaki topose bakandidature mpona toyede ye. Parce que bomoni bokoko vote ye mais bopesi ye pouvoir ya kogere mboka te wana ifo boyeba mbo. Parce que bokoko vote président de la République mais bokati ye maboko donc ana parlement te ana sénat te ana bagouverneur te. Likambo oyo mpenza nga natieli candidature yango wana. Nabandi pour mon ambiance au Nengezo régné. En tout cas, n'oubliez pas aussi, si vous l'avez constaté, bon, mon maman Oyaroloba, c'est une femme très combattante, très motivée pour na makambo kende. Bongo awa na kalamu, biso bana kalamu nyonso tobo sana pété 477 Evaristine Motema Mwamba. Maman Evaristine Motema Mwamba parce que au mona kalamu na biso to kokyo sala makambo ebele, c'est le centre même ya Kinshasa. Et ba jeune ya boye. Ezala mibale ezala basi soki ba hotelema, il faut to meka kocha bango maboko. To bo sana te 477 tango kena na élection ko bo sana te numéro 20 Fachi Béton. Au niveau national ko bo sana te 821 professeur Taylor Lubanga Mwambi. Batu oyoke, hein? Tango zoloba, vous comprenez que yomoko ta la pena lobby que non, choix nanga na salle la présidence na 20, choix nanga na salle na 821, choix nanga pe na niveau ya province na salle na 221 et rapporter les bien. Et tobo santé tant to kiti na niveau ya commune. To voter 477 parce que les alliés choix malam pour na évolution. Parce qu'il est temps, il faut tout élément. Il est temps. Tokobandaka ko pesa bato mutubo asalibo talanet na niveau national lorsque to sali choix ya malam toke voter pour na 821 to eba été azali mutu oyo yenda tangisaka droit, un professeur de droit qui mérite. Ba professeur à droit ba bima trop ba kosa pe biso trop. Total la compétence, total l'influence, total la compétence ya mutu. Comme si tu veux voter Mouto a ebi golobate, Mouto a ebi le nini a ça il a bisoté. A contrôler n'engeni, a que la mombeko et protéger ngana n'engeni. C'est pour cela nous disons, il faut tout ça la choya malam et à travers cette émission, on va d'ailleurs vous proposer cette chanson parce que la campagne électorale a déjà débuté. C'est parti avec cette chanson de 821. Oh! Fondation Opiri Yabana Funa Taylor Lubanga 821 honorable Na Funa Toko vote Lubange Na Funa Toko vote Lubange Isonya Sotoko vote Taylori Isonya Sotoko vote Taylori Na Funa Toko vote Sonia Sotoko
the beat. Taylor Lubange Wisa 21 Choya Banafuna Taylor Lubange Wisa 21 Choya Banafuna. Nous venons peine de suivre la chanson, une très belle chanson de l'honorable Taylor Lubanga Mwambi, 821. Bandeko nanga tu akalamu, faisons un bon choix, il est temps. Talaka kalamu ndenge zaka délaissé batu ebele o bayaka bo voter bango baleki, suka nango eza wapi. Taylor Lubanga Mwambi aza mwana ya kalamu. Taylor Lubanga Mwambi azana ndaku na bandaku na ye na kalamu. Taylor Lubanga Mwambi quel que soit kozala pembeni ya mokonzi ya mboka jamais atika kalamu. Donc aza mwana na biso. Siko toko voter ete pourquoi? Yango tango zokende na urne pona ko voter. Raisonner malamu. Tala 5 ans na yo malamu. Tala nini ozokende ko sala. Topesa manda na ba député mususu kanango ba beta biso makofi suka nango bakangela biso ba porte suka nango ba bengana biso ba pesa biso musala te ba lakisa biso ndeka koloba te. Mais déjà pour le développement ya kalamu na osenga na ba patriote nanga tu oyo bazana kati ya funa bana kalamu bana bumbu bana selembao bana bandal bana bana ngiringiri donc tout ça la chose malamu 821 eza numéro na biso to ko bossa nango te tango to ke na niveau national to voter pona numéro 20 Fachi Beton to ebake simanango il faut to voter massivement pona 821 parce que avec yé eza changement to ça la choix ya malamu bana funa to ça la choix ya malamu parce que soki to sali choix ya malamu te lobi to condamner mutu te et tant musko to kita na niveau na biso ya commune ya kalamu to sala choix ya malamu pe pona Evaristine Mutema Mwamba. C'est une jeune très combattante, très active pour un changement. Il est temps biso nyo surtout ba jeune to la muka to voter bato ya biso o to yebi oyo to yebi ke non bazana makoki. Et non kaka auto éviter. Mais to ebio, est-ce que vous avez makoki à transformer kalamu na biso? C'est ça aussi la grande question. Na bandeko ba otala biso partout. To pesa bino merci à trop. Na ba oyo nyo surtout ba ozala bo s'abonner car massivement na page na biso parce que nous sommes déterminés. Il y a quoi accompagner ba candidat au bazali compétent, ba candidat au ba quoi porter changement, ba candidat au bazana posa ya kozala na vision mokonza mboka po makambu et décoller. Voilà tout ce qu'on avait prévu pour la journée d'aujourd'hui. Toboyi na biso to kende ko voter muto ke papa aza wazolinga comme président de la République. Entre-temps, moi sinaye mupaya, entre-temps, moi nanaye gouverneur na mboka mususu, toboyi biloko wana. Moi nanaye député, moi nanaye bobobobo. Donc toboyi ba biloko wana congolais faut to fongola misu. Bapa o bato M23 oyo biso to kana na bangote mais ba ça la propagande pour na candidat mususu et biso ce que biso ba congolais to kangi pe misu to landi fanatisme to keke tozo kendo voter. J'ose croire ata bandeko bazala tout autour na ye ba ebike oyo azali candidat ya bapaya mupaya kolinga mboka kolinga biso mokote et tant biso to kolinga ke bango basa la biso to ba ke nyonso ba osala et osala pour intérêt na bango ya on appelle bino merci à trop partout bolandi biso la seule chose to senga na bino bo s'abonner bo partager massivement nos vidéos bo sala ba commentaire rebelle pour epesa biso pe ba point pour epesa pe biso lo lenge parce que bango na république bazawana tant biso to ko like te to ko commenter te to sa boité bango musala bango basalaka eza osala nini eza wanda signaler ba vidéo na biso et ceux qui bango ba like biso na ebele boye ba ke bomona kala te to ko disparaître mais to yebi ke ba congolais si ba fongoli misu éveil patriotique et kende partout bon côté de l'histoire tozali na bino bozana posa na biso to travailler na bino elongo tozali ko faire passer ba publicité na bino et pas na biso nous sommes très disponibles il y a qu'un seul numéro qui est affiché vous pouviez nous appeler nous disons merci à la grande équipe de la réalisation au Guy KMB merci Métier Plus merci quant à moi je vous retrouve à très bientôt avec d'autres analyses au revoir.